Ma mission TV, le miroir du monde. C'est la honte pour la République démocratique du Congo. La honte pourquoi? Parce que ceux qui dirigent aujourd'hui par la force ne respectent même pas la loi. L'élection c'est à 2023. Nous allons au élection. C'est à vous de se préparer, pas nous. Vous avez peur. Vous commencez à vous justifier déjà. Il y a combien de mois qu'elle a déjà ma responsabilité. Et on doit se préparer. Nous aurons les élections en 2023. Biso que tango bamelaki supu na boya tango balembolaki sani mokolo mokonza mboka kisaki bango tango babandaki kobina balakaki bango mpe moi enveloppe moi transport moi bichebe mais tango bango bainvestir gouvernement babandaki kozela bapesa bango kasi lokola bapesi bango yango te tala ndenge bakomi kobunda. Bébé santé na bino asili ko yebisa biso na mboka mosutu asili ko yebisa biso na mboka teno insécurité kozala na mboka pona ba investisseur ba ye moko akomosa na ba marche pour teno kimezo na kati ya mboka. Ce qui m'inquiète c'est quoi? Kabila n'a jamais organisé une élection, mais nanzungu moko ya ba élection ya salité au Kabila lamba et bimisi Fayulu député ba yaka misolo à l'état. Ma mission TV, le miroir du monde. Bana Congo, bana mikila poto, bande kobolingaka émission to kundolango, ezali sur combattre, moi na musala population de Flavien soldat du peuple, lelo bakobenga sentinelle de la République papa sentinelle, azali wana pona ko pesa bino ba vraie information, bozala toujours branché chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à partir il y a 10h30. Wapi tokozwa basango ya Congo wapi tokopesa bino makambo ndenge ezali koleka na mboka. Tongo elamu na bino libaku ya kolanda biso en direct ndenge tolobaka ete papa sentinelle a signé contrat na bino ko beta masolo ya Congo na pesi mbote na bande ko nanga na mikili ya poto o bazali kolanda biso à partir ya ma mission TV bozali ebele ya solo na ko sepela po ete bozali ko participer na mituna bozali ko participer na ba suggestion pe ko la vraiment basango ya Congo na pesi mbote lisusu na bande ko bazwa mina 26 provinces bozali kolanda biso po ete bango pe ba pesa lokumu na masolo ya mboka to kundolango émission population papa sentinelle de la République gardien du temple azali wana pour appeler sa kabino basango na ndenge zali kokende na basango ya tongo ya lelo bande ko banandi bobi bino moko ete gouvernement sama lokonde ezalaki investi pona koloba ete lobby ezalaki ya koinda ndenge tolobaki na palais du peuple bolandaki bino moko ndenge azalaki liboso ya bakeli mibeko nyonso esalemaki na lombango pe ete sengi boye ba ete kalate bako milengelaka mpona remise de prise po ete misala esengeli ebanda na basango mosusu esengeli boye bape lisusu ete bandeko oyo ya marche ya lamuka na nsima ya lobby ya bandeko kolongwa na palais du peuple toloba ete siège eside ezalaki toki koloba menacé pe ba militant misusu oyo bakengelaka siège ya sida mwana mboka Martin Fayulu bazokaki bilili ezali bandeko na pe tokozonga wana mikoloko ya na basango senge bo ete mokonza mboka ya solo akendeki na France mpona kokutana na homologue na ye masolo elekaki tokobeta masolo nango na mikolo ekoya na basango lisusu bandeko balandi tolobaki ete ba dossier ezali ebele dossier tofungolaki ya professeur Lomano moko alobi bandeko bayaki awa po ete batalisa makambo bazali nango na motema oyo ezali kosala bango pasi na banzi mokolo ya lobi nde tokoki kosala émission na bango po tolakaki ete bokolanda bango lelo kasi lelo bozali kolanda
par rapport ya makambo zali koleka na mboka na biso na yango toyambi mpo na bino na ntongo ya lelo mwana mboka Baze Pembe oyo azali ko-représenter quand il y a union sacrée, quand il y a mwana mboka Félix Tshisekedi azali ko-défendre yango. Baze Pembe azali mokambi ya structure na ye oyo ya bengi dynamique, le changement c'est maintenant. Lelo yo azali na AFDC longo na mwana mboka professeur Batili Kwebo oyo azali parmi ba pionnier to ba pion oyo basali ki ya solo changement esalima na institution kolanda na gouvernement ilukamba ko kweya ko kende na Assemblée nationale mabunda ko kende pe na Sénat Alexis Tambwe Mamba mosala o basali ko bango bien ba ko se retrouver témoin na mboka Baze kotana ba itando ike boye malamu na plateau na biso atongo lelo mwana mboka Baze Pembe. Merci beaucoup Ndeko Flavien pour l'invitation et pour le peuple congolais nous surtout à vous disposer ngoma na ye. Bina bande kwa diaspora ba kolanda bino. Merci beaucoup na bande kwa diaspora mais bangone ba comme la logique moko ya kofinga ibele il bazo contrôler langage na bango te. Kandate ba kanisa ki avec fachi bakambe ko changer. Ba ko tinda ba mbongo ti lelo na Kisasa ba ko kundaka bibembe ba ko mona ba mbebele ko tabata. Tous peut-être gouvernement ça eko eza droit ya moto famille na iba benga ye kino to kufeli tindela biso mosolo mais wana ekozala une échappatoire te ya bando finga non et tu sais que nous on a accordé beaucoup d'importance na bande kwa poto parce que culture na bande ko inspirer biso mais lelo mafinga o ya bango e komi koleka mais na lingi na biso de Flavien tant mozali ko présenter nga moto ya union sacrée ya dynamique le changement c'est maintenant cadre ya regroupement politique AFDC fallait ajouter peuple parce que l'union sacrée wana ngotu mola non co-débatteur en face c'est une réalité là to baje tokokota tozali na fiston kamanda moko ya balobeli ba kabiliste batu bakatisi mu pepe union sacrée fiston kamanda longo na bandeko oyo ye azali ko tambola na bango batikali fidèle na mwana mboka Joseph Kabila déjà de retour à Kinshasa après Kashamata to kunukato bape et le rodi Joseph Kabila ko sapo bandeko babete Joseph Kabila kimaki ko la ko de Dubaï ya kay exil mais bango ni mwana mboka azongi mwana mboka fiso kamanda boyi malamu na plateau na biso na papa Santel ezambali biso to yamba na etando na biso. Merci beaucoup Ndeko Flavien. Il faut que bandeko ya UDPS topé ya union sacrée bango bazali bato ya lokuta babuki lokuta bango balobaki que Ndeko Kabila kimi kasi bino moko bomoni que Ndeko Kabila azali na kati ya mboka na ye akotambola tranquillement likambo na moto te parce que ye azali maboko pembe donc batika Ndeko Kabila avanda kimia parce que bango bakosaki mingi ke o Kabila ndaka ko bloquer Kabila ndaka ko sala boué FCC et bimaki na kati ya coalition wana na bandeko ya cash lelo ba commune union sacrée kasi to ko mona biloko zaka ya komata pasi zaka na mboka bato ba kolia malamu te donc atela pe eza namba bongisi te batongi pe ba projet o mokonzi mboka sala ki pona oko soki batonga soki eloko moko soki wa bikota okomona insécurité na est ezali kaka pe ko continuer donc Ndeko Kabila tikela ki Ndeko Félix non tant Ndeko Kabila azalaki na pouvoir tant atikaki pouvoir insécurité ezalaki te na est kuna soki ezalaki kaka mwa ba coupe armée mike mais lelo penza insécurité ko makasi kuna na est et puis bandeko ya beni ba ko senga mokonzi mboka kende kuna alingi ko kende kuna te to yebite so gani ko kende kuna te pona nini po yeba que bana kilasi bana ya mike bakola galibanda bakola galibanda bakosenga kaka mokonzi akende kuna kasi mokonzi pa kuna te toki kaka kamanda kabiliste za mbamba na moni mwana mboka Michel Bangala plutôt Michel Mangala azali moko ya lamuka communicateur au bazalaki na marche pour nous soutenir bandeko biso est marche yango ndenge suka ki boyebeli to kobeta masolo parce que bili des Michel Mangala boyi madame na plateau na biso pour to commenter actualité investiture au gouvernement oyo ko sala été misala za la malamu Mozito Adolphe Mozito ozuna bandeko Martin Fayulu na congolais ba sepela po été passé ko kita mwana mboka tata papa Sentinelle longonia nayo pe longonia na bakongomani nyoso oui nazali moko ya communicateur ya lamuka pe cadre na kati ya nouvelle élan ya mwana mboka Adolphe Mozito nalingi avant toute chose na pesa certaines précisions détails parce que naoki bandeko na ngai mibale bako débatteur babeti babiloko moko eza penza libanda ndeko basin aza hotel mela diaspora. Mais non, Ndeko Bazin, il faut que
mboka ezali église te ntango okosala malamu te esengeli bato bakritike mosala oyo osala ntango okosala malamu te ntango okosala malamu bato mpe baobetole maboko donc diaspora bazali éveillé bazali cultivé bato baokosa te parce que baza na intelligence à comprendre makambo ce que moni comportement na bango ekomi ya critique ya régime oyo comprenez que les choses ne marchaient pas. N'ayez pas de konangai fiston, non, de ko fiston. Elingi koloba te que même IDPS c'est le baki que ndeko Félix ndeko Kabila Kimi elingi koloba te que Bino donc mais c'est Chilombo ndeko Kabila bakabwani. Ils sont ensemble, sont des jeux politiques. Ça pour distraire la population. Oui, pour distraire notre peuple. Mais en réalité, vous allez voir que M. Kabila et M. Félix Tshisekedi collaborent sans problème. Au moins, et là, M. Samanakata gouvernement, vous savez que M. Kabila est là, mais assez caché. Todo beta masolo. Todo fongola ngoti. Todo teke. Bomba biloko. Papa Sentinelle. Bomba biloko. Ezaki présentation. Bomba biloko pour population ba kona biso pendant. Motena ba kongomani. Voilà. Bande ko banani to ba ki te masolo ngo bandi. Boko kabilo moko d'entrée de jeu. Moto na moto akopé sa position. De quoi union sacrée à lobby. De quoi Kabila à lobby. De couper à la Muka Martin Fayulu lobby. Mais na ba tweet bande ko banani ko mettre que non. Déjà c'est ngebo ba été bande ko na biso ba tweeter depuis lobby mais na vozo ka. Il y a batumi bande moi, Martin Fayulu a tweeté. Alors, la RDC a besoin de leadership sérieux, consciencieux et qui a des problèmes de la population à cœur. Vous m'avez élu en 2018 pour que nous évitions la situation chaotique que nous vivons aujourd'hui. Nous allons récupérer le pouvoir du peuple. Ça, c'est Martin Fayulu. Pour ne citer que Martin Fayulu, tout le monde est ministre, merci beaucoup. Tout le monde est Modero Simbappé a tweeté pour la Colobalité, il y a solo gouvernement Moussala, Patrick Mouya, dans ce cas, on a celle qui coûte à rappeler Bangoka Kake et Sengel va s'occuper de la population. F. Bazaïba, oh, tout l'exemple que le cas a été hier recomposé dans des conflits d'édité parce que pouvoir, on est outil à pouvoir, archive du jour, mais F. Bazaïba, le but est ensemble, ma coquille peut réussir, pas s'il y a pas congolais. Donc, ils ont quand on continue pour avoir été Moïse Katumbi à féliciter l'investiture au gouvernement puis à Singapour, bacha accent à Bango na Makamotali na Est. Bande comme Malandi, to bandi li Kamotali gouvernement, ça ma priorité aiguë aux alliés pour être passe il est qui, to kota na Mozindo, dans Souka to kolobela pe, na deuxième tour de table to kolobela kama marche na muka, boza les belé parce que beaucoup monde na makamundenge les cas qui ba chombo, ko benda ba to ba chombo, Martin Fayulu pe azala ki wana, beaucoup monde pe coéquipier na ye. Moi, Namboka Adolphe Bozito Père Zalaki Wana et Souka Kindengeni Père Sengebo Baïté, siège Oyo. Ils ont mis un enseignement. Donc, nous avons un enseignement. Awa, la première parlé du peuple, donc Bango Pe Bazaki victime, la bande qu'on a triomphale plutôt, Bazaki Pe victime. Nous avons choisi de beaucoup de monde à Makambélé, les Kaki, Papa Sentinelle, ça de la République, Azali Wana, pour la informer, Bino, bon approche. Alors, Tobandi na bande qu'on a biso, il y a sacré, moi Namboka Bazé Pembe. Où il y a Bunda qui pour un changement dans le c'est tout félicité moi mobile le bango pour na ko vanter te bande ko ba ebi te azali parmi bilenge ya solo basala ba marche dans opposition na bande ko Félix Tshisekedi bande ko Vital Kamerhe ba Martin Fayulu ensemble basé pe mbaza parmi la jeunesse oyo ba Bunda qui pe lelo yo bazali ko soutenir union sacrée mais na ko linga ete azala président objectif parce que combat oyo menaki ezali pour la salut public moi na mboka basé pembe na 3 minutes au co développer ça maloko de liboso ba député investi le lenge makambo isalebi bande commission qui sami malamu te boko mona même ba bilili na suka bato panzaki bakiti batombokaki comment on a été ezaki marathon. Le Premier ministre est tenté à se défendre par rapport à la préoccupation des députés. Les députés me reproché dans l'Assemblée nationale, il fallait pas attaquer, mais tout n'a pas gouverneur, il y aura un gouverneur. Le Premier ministre a se préparé à répondre à la du peuple. Mais le pas pour inquiétude des alliés béné, tant que yo kayango. Merci beaucoup Ndeko Flavien. Il y a Moutouya, il y a Koye du peuple congolais et que Missonionso. Pour réclamer que la présence du gouvernement Sama Lukonde, tout cela qui peut déplorer pourquoi et bandaki ko ume la pone ba député ba investir le gouvernement wanate tous bisopé tout cela qui ça la pression
tosilaki komona mokonzi ya mboka koyamba bango et le lendemain lobby gouvernement esili kotiama en place totondi bango mpona eloko wana ndeko Flavien tozo kosenga na gouvernement oyo ke tobosana souffrance ya 18 ans ya ndeko Joseph Kabila Kabanga asalaki koimpose biso na kati ya mboka 3 ans etikali bien sûr mais dans 3 ans tokoki kobosana mwa moke pasi mais souci na ngai na kati ya gouvernement sama lukonde ezali sebele na eloko moko na sepeli na déclaration ya ekeneka yuta koyebisa biso ke à tout moment l'État congolais a déclaré guerre pour a été parti ya Est Kimia Ezonga des places na nazali ko sateli na yeko yebisa sama lukonde président de la République na ba institution yo surtout ya mboka tolingi ete eloko wana esalema ata lelo na pokwa ba déclarer guerre na kati ya mboka na biso pona terroriste oyo bazali ko andeye biso lelo na parti ya Est toyeba koma kolongola bango Kimia Ezonga na parti ya Est. C'est inacceptable que bandeko na biso wana ba continuer na kokufa et sengele eloko wana esila. Pour ce faire de konanga Flavien nazali kosenga lisusu na Assemblée nationale commission oyo etiamaki en place lombango nyonso ezokubana musala commission wana ezwa mosolo ekita toyeba koma kodiniche ba groupe nyonso to ezali na kati ya mboka. Kabila ye na pouvoir akuti 20 groupes armés et tant azali kobima atikeli biso 42 groupes armés na kati ya mboka biso lelo nde sous régime ya ndeko Félix toyoki MONUSCO kopesa rapport à lobby tozali koenvoisiner na ba 30 groupes armés diminution ezali nazali koféliciter lisusu ndeko Flavien ba commando oyo batindi na parti ya Est na biso ya mboka groupe na Goma na Ituri basili kokita na yoki ozotia bilili ya kaya ba marche mais tia pe bilili ya bandeko na biso ya Ituri ya Goma ba ko sepela ndenge batindeli bango ba commando wana pona ete non kimezongela bango mais bino ba journaliste bokomika ka marche yebisa ngai fayulu na motema na mabe tokota matamboli tokota na olobi non ozobenga bomba biloko na ozoya ozobenga bomba biloko bon na bombi bomba biloko na gouvernement de konangai pona koyebisa yo na yoki ba pilier ya gouvernement sama lukonde mais na ya kosenga ine loko moso pona l'état a récupéré mbongo voilà. Et sengeli justice ezala ba condition moko convenable IGF lelo ya kosala musala ko traquer ba miyebi bacha ye na ba condition moko convenable. La Cour des comptes doit être installée pour na être l'état congolais a récupéré mosolo na ye sama lukonda yebisi biso lobi que ezali possible que azonga na Assemblée nationale bona ete asili koyeba place nyonso tu mbongo ya leta kimaka akoki kokanga batru wana pona ete aya na collectif budgétaire mususu ya sika pona ete tozwa budget ya malunga pona ete l'état congolais voilà. A se retrouver volonté ezali mais ngana kosenga to se canaliser nyonso tu makambo ya S trop c'est trop avec nos frères oki la muka komi ozwa prétexte ya S marche PRDP oyoka bango na motema mabe 18 ans ba multiplier ba rébellion ba profil mboka o topé to komi siko concentré na S total banani ba mais alors mais ce qu'on a panier de la ménagère tout le monde qui François Sekou il y a les cas qui pour nous rappeler biloko ndenge mati atangi na ba province presque nyonso même la province ya mona mboka Félix qui c'est que pour nous même mafuta mbila et mati nyonso et mati awali qui ezala qui 250 300 francs et comme 700 francs nyonso on est comment ça la passe donc pas sur on est est-ce que gouvernement ça malukonde ba ko réussir penza kufuta ba soda malamu les loyaux soldats au salaire pour ça salaire malamu ba médecin ba professeur ba causer ba fonctionnaire bref ba causer ba enseigner à gratuité ou on a enseigner musu ba déjà ko réclamer ba nouvelle unité là est-ce que gouvernement on attend moké ba za ba ko pesa biso bilan oyo Félix Tshisekedi a dose la poète ya so ba sentir nyo sacré ndeko Flavien to landi biso nyo solo bi na bitando ike gouvernement sama lukonde intervention ya liboso ya mibale ya misatu soki ya mitanu na obosana te et alinde moye opposition like kasongo député yenda l'équipe on a koyebisa ndeko Mboso kata ça ne sert à rien de continuer dans le gouvernement programme ba pesi biso ezali programme à Madonga mais kaka na poko lelo
to investi bango babanda musala lobby et utaki pas moto ya majorité te et utaki pas moto opposition pona oyebisa yo de konai tous ici awa tokozana d'accord que no biloko matidan talo na zam mais sengeli bato bayeba iloko moko na lobaka ngo kokosa peuple ezali mabe biloko mati talo na zam pourquoi ba commerçant babanda ko importer biloko babanda ko iba l'état na ba douane. OK. Mais si quoi l'État a fongoli miso angele l'État comme angele nous au moins va commencer à bando importer 18 ans de Kabila biloko banako kota na babazo skoke miso na ba douane. Kabila tika kotika la kozala modèle jamais na Congo jamais et puis nengele lo biso to bani musala tokobosa na Kabila te na musala yo a infligé biso pendant 18 ans. Merci. Kabila kotika la kozala modèle te nengele na Kabila na lobaka lisusu muzito ce n'est pas un modèle ko benga ici ya majorité wa tabaina Kabila pendant 18 ans Kabila zali moto moko ce qui état de droit nenge so ezo s'installer na boko il répondra total devant ba instance judiciaire atambola na ye nenge zo se retrouver un terrain à tombe dans les atambola voilà ayi pour ça musala mwana mboka Fiston Kamanda Sama Lukonde investi ba warrior baza déjà prêt babanda musala olandi ba député ba lobby tant ils ont les 14 investi bango parce que pas ces années Esther biloko pe mati à gauche à droite social ba congolais va fonctionner na ta il faut pas se retrouver et comme ça bino sonité bino ba ntoka bila 18 ans bo nyokoli population oki ndenge ko lobby bo nyokoli lo metala même ba groupe armé SC groupe armé ba nombre de bango kita tana musala fixé ça et qui ba warrior ba koti bo bloka ki bango siko bo mona mpeza musala na komi tuna soki ndeko bazaya azali na sonité parce que la parti politique na ye to bana non na makambo ba Kabila ndeko baati lukwebo na ebité soka ka kolanda biso a travaillé na Kabila pendant 18 ans ndeko baati lukwebo atikala jamais koloba ke Kabila za modèle te maintenant ko kamwa mutu oya ko travailler na ndeko baati lelo allez na plateau oyo alobaki o non ndeko Kabila za modèle te Kabila c'était modèle parce que Kabila abandaki kotabana batu lokola babaati lukwebo batu oyo babandaki ko aider te voilà lelo Kabila alobi que non voilà na organiser ba élection atikeli ba nani ndeko Tshisekedi dozaki na opposition c'est ezelo comme on est seulement na mboka oyo te est-ce que bosibo mona président azali na pouvoir atika pouvoir apesa yango to andimake moto ya position za pouvoir eza eloko Kabila ça il faut tomber maboko mais ndeko Kabila azali modèle ndeko abi kuna Kabila na Félix Tshisekedi ça va gérer soki ndeko voilà azali kwa take Kabila na kosala nga pasi mingi parce que pona ngai ti lelo na yebi ke bango bato AFC c'est bien que FDC bien que lelo bazala kati union sacrée mais bazaka ka ba kabiliste bon na koloba lisusu pona makambo etali gouvernement Sama Lukonde priorité zebele bazalaki biso ba présentation ya programme ya ndeko Sama kasi eloko elekeli ngai ezali lokuta ndeko Sama Lukonde oya koloba ke dans 3 ans ye akoyeba komobiliser 36 milliards de dollars et pourtant biso nyonso toyebi ke ndeko Sama Lukonde auti kozala DG ya Gécamine lelo oyebi ke Gécamine eza en faillite ozali komona sikoyo moto oya koki ko gérer Gécamine te boni ye akoyeba bongo ko sanisela biso mbongo to ko mobiliser 36 milliards de dollars et ko uta wapi parce que lelo faut koyeba ke mbongo ndeko Kabila tikaki 1 milliard 600 millions ya réserve hein il y a des devises étrangères na banque centrale mbongo wana lelo tikali 500 millions de dollars pona nini parce que so lelo bazali bandeko bako sepela kana ba voyage à chaque fois bako voyager bako bimisaka mosolo na kati ya kesa pour la solution la crise en mboka mona ezali pour la solution te yebisa ngai ba voyage nyonso bandeko bako sala libanda ya mboka eloko nini o bango ba na kati ya mboka o eloko moko te okomona tango ndeko Sama Lukonde akoloba ke no ya ko defa bongo 1,6 milliards de dollars na FMI pour bako travailler nango nazali komi tuna est-ce que timo kolo ya lelo biso ba congolais esengeli na biso kaka toyebaka kodefaka mbongo ya FMI to pe na banque mondiale pona nini te koluka pona nini koluka pona nini parce que omoni bato bandeko ya ba FMI oyo na ba banque mondiale quelque part ezali bango nde bakoyeba ko bloquer mboka na biso développement mboka na biso po mboka na biso impérialiste oyebi que ndeko Muzito asisa nyungo ya mboka na biso à travers ndeko Kabila tango ndeko Muzito azaka premier ministre basisa dette extérieur ya mboka na biso ezaka ba dette pe kaka ba FMI wana okomona
Donc, d'être on est foutamaka pendant 5 ans, si je ne me trompe pas. Bako foutaka mocha. Donc, on a na 2023. Ça ne ça maluko. Il faut que travailler na bandeko wana ya FMI to pe ya Banque mondiale. Ayeba koluka kosala ndenge nini akoyeba ko mobiliser recettes awa kaka na kati ya mboka parce que tozali na mboka moko tozali bomengo ebele. Okomona. Ata soki balobi ke na futaka ne fisque ka ba taxe oyo parce que zali ba mboka mususu ebibaka na ba impôt ba Belgique wana. Na Belgique na gesté ba ebibaka na ba impôt. Toluka donc ça eloko oyo kosala ke lobby et mboka soka bloqué. Pona makambo tali ba ponomi. Ndeko sama alaki biso maponomi to boite. Kasi na komituna mosolo ya ko organiser maponomi. Est-ce que azali na yango? Soki ezali ke azali na yango, azali malamu mingi parce que biso 2023 na lobi que ndeko Tshisekedi a pas collecté même pas une minute. Il y a mandat na yeso qui est signé en 2023 pour soki kaka to komi décembre 2023 pouvoir na esili abateli sur ba élection président mususu abimi parce que na soko mona te na magini ni ndeko Tshisekedi akoki ko bimali sous président de la République parce que to ko mona ndenge ba ko mboka bilan na yebi sur soto ko mona peuple yemoko ayebi que na minute oyo pasi e comme merci Fiston Kamanda ko le quand même na période ya Kabila donc na ko bakaka que budget oyo ndeko sama a présenter ki lobby ezali irréalité okomona donc wala ezali ndo voilà on fait des malheurs ou au monde avec ya bongo solo et simba na moté ekosimbate donc on mona mboka Michel Bangala lamuka na banzi ete attaque boko réclamer vérité sur natile lo boko réclamer sous nani mwana mboka Martin Fayulu et sengeli akine na bato lelo yo na ba élection anticipée parce que ndeko Félix faut que ndeko pema mais kuna misala zo salema ça malukonde investi misala bandi ba passe ba congolais ba laki ba congolais que non ba passe on est aussi là beaucoup monde a été à solo social de évoluer pour que le peuple d'abord est au centre avec Félix Tshisekedi visionnaire ngwana pema pour en 2023 na base que boza bilingila pour être boki na mponami pour être nzela déjà balisé na sama lukonde pour te kiko na mboka na biso pe congolais se retrouver malwe pa na yo ndeko la muka mwana mboka sentinelle ya mboka ya ba peuple congolais il y a liboso et c'est bayelo moko la vérité des urnes c'est la souveraineté de notre peuple parce qu'aujourd'hui to le baké peuple na biso a du souveraineté na ye j'ai dit non aux autres nanga motuna pona gouvernement sama ndeko obi tindenge na kolobe o salanga pasi na motema parce que je dis que les politiques congolais bamte à ma bé ma casse et surtout ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui par la force, n'est-ce pas? D'abord ce tali programme présenté par Ndeko Sama. Programme, ça souffre des innovations. Au moment où il y a copie collée, il y a gouvernement, il y a Chibala, il y a Ilukaba, il y a vice-président de l'Assemblée, il y a Sénat. A Bambi. Chapelet de bonnes intentions. Chapelet de bonnes intentions. Le programme n'est même pas chiffré. Donc, Toye Baté, bon, mobilisation de recette au Sana. De quelle manière il va procéder? De place au Kolobake, gouvernement Oyo pour le peuple. Gouvernement Oyo, ils pour que va Vimbisama Benga na bango. Oh. Mais je vous dis. Papa Sentinelle, Papa Sentinelle, président de la émission Oyo, Zoa Malobananga, mais Koleo Koya, Tokosa émission. Mais eloko ya kokamwa ezali nini ndeko? Sama a proposé, non, c'est pas possible. Un État dirigeance sécuritaire à l'Est. Donc, c'est-à-dire, la administration civile, batia administration militaire. Ndeko, to poussaka makanisi. Papa Sentinelle, to poussaka makanisi. To pousser makanisi.
Il y a des rapports dans ce pays, même il y a Nations Unies, qui dit que le militaire, les généraux congolais sont impliqués dans salle des zones où se passent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a des rapports que les généraux Moussoussou, Bami Lansaki, voilà, s'il te plaît, il y a Ndeko. Nous sommes en train de dire une chose. Et peut-être, les gens, un peu fou, mais c'est ça la réalité. La constitution de la République démocratique du Congo reconnaît que il y a crise, il y a légitimité, il y a institution et ses animateurs. Mais si nous revenons na mapona mindenge se passé na katamboka na biso, vous allez remarquer que totikana ko soit président oyo azali ici réellement na volonté exprimée, il y a peuple était pas des hymnes. S'il vous plaît, messieurs, ne me parlez pas de Joseph Kabila. Vous comprenez? Donc, pour chuter, naza minorisé, naza na batwa kamoko, batwa FCC, na batwa sacré. Ba kamoko. Mais je vous dis, je suis sérieux, tango. Merci. Donc, c'est pour dire que tant que totablé dans nos problèmes, ce qui cause préjudice dans le bon fonctionnement de l'institution pour qu'on a vu ça. Légitimité. Effectivement, les problèmes c'est 2023, il faut la biso. Déco. S'il vous plaît, soyez disciplinés quand même. Vous avez suivi, nous sommes très bien préparés, mais il ne faut pas m'embrayer. Il ne faut pas m'embrayer. Déco, vous avez suivi. Pour raison de transparence des élections. Voilà. Vous avez suivi le présidium de la Mouka à la tête du coordonnateur Adolphe Mozito et le président légitimement élu, Martin Fayoulou, proposer. Voilà ce qu'on a proposé. Oui. Proposer, n'est-ce pas, la réforme. Il y a CENI pour que toujours vrai représentant Yamboka. N'est-ce pas? Mais ce que nous pouvons encore une fois dire Papa Sentinelle, le problème de l'Est, voilà. Question la Est Wana, Ndeko. Il y a un problème. Nous sommes en train de dire, vous savez, personne ne peut nier ça. D'ailleurs, Youma a révélé ça. Youma a révélé ça. Suite, négocier qui parce que là, il y a un problème, il y a exploitation, il y a la richesse Nabiso. C'est qui cause problème. Il y a une partie de la communauté internationale qui est derrière tout ça pour protéger sa maison. Il y a Martin Fayoulou Mwanamboka, il y a 6 secondes. So il y a une commande c'est à coûter un Ndeko, il y a Liboso, il faut avoir des animateurs, n'est-ce pas? Ici, il y a peuple congolais, il y a légitimité. Mon frère, vous savez, pourquoi nous sommes en train de subir, pourquoi nous sommes en train de subir? Parce qu'une partie de la communauté internationale, avec l'Ouganda, le Rwanda, tous ces pays font. Parce qu'il y a un problème dans le sommet de l'État. Oyo mutu azali wana, azali ici à peuple très. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont en train de créer tout ce qu'ils sont en train de créer. Merci pour le jour de 2023 ici à peuple congolais. Ça m'a vous allez voir comment les choses vont ça m'a qui mission à organiser l'élection. Vraiment ils vont crédible et transparente, va devoir se retrouver. Côté peut arriver, topé boyé, il y a moi dans Boka Papi Moussa, cadre pe na PPRD, Moussada. Na kata plateau na biso gouvernement sama lukonde passe ya congolais aussi là beaucoup monde a même ça l'année au stade ma contrairement à ndenge bino le gérant de Kabila 18 ans boka na biso malwe pas na Ndeko, dans l'entrée de jeu, je présente tout d'abord mes esquisses pour l'embouteillage pour nos côtes donc moi exact donc ça m'a lukonde na musala est-ce que asala kapo asala il n'y a rien à porter donc excusez tout d'abord on a retard parce que
pour l'éducation. Bana mboka balandio. Na komola diaspora. Apesa biso éducation qui non. So beaucoup min retard il faut représenter kabasi. Mais à l'entrée des jeux, il faut nous na bandana nous expliquer na konanga mangala, ce qui me cache c'est quoi? Kabila n'a jamais organisé de bonnes élections. Mais nanzungu moko ya ba élection ya salité au Kabila lamba. Et bimisi Fayulu député baliaka misolo à l'état et bimisi Fayulu Muzitu oyo a renoncé teti lelo ali kobika na misolo wana abotola pouvoir au noté ah apesi yango na protéger Moussa na protéger Moussa c'est que la sonité monta ko la télévision et Muzitu mais Muzitu bato interpeller au Muzitu principe de point d'achèvement na katibiro moko ta osala asala Michel Mangala tout ça papa sentinelle yo noté so na beso suna bi ozala stylo pe yo noté bozala kimia parce que batu ba kolanda bino contrairement à des besoins ba kolanda bino religieusement na mikila poto partout ba kolanda bino pe balingi ba yo kaka moko na moko papi so malobe pana. Je pense que la différence de la immaturité politique parce que moi je suis non l'immaturité politique ce n'est pas une insulte je ne peux pas retirer immaturité voilà mais oui nine. Oh, mais toi tu n'as pas constaté que tu n'as constaté le côté namoni yango ah mais ça va constater yango te ba l'équipe biso na bwana ba kolanda biso ba constater continue bon je m'assume de ce que j'ai dit donc lorsque nous on a commencé dans l'opposition avec Mobutu quand les Mangala et les Bazin ici ils étaient encore à l'école primaire si c'est où nous on était contre la rue mais la maturité sous les bois mais on va sous les bois. À l'école buissonnière, on est arrivé sous. Non, on est à l'école buissonnière. Non, moi je n'ai jamais à l'école buissonnière. À l'école buissonnière. Je vais te prouver que nous on a eu une école buissonnière. En 1992-93. Non, je te donne mon CV. Je te donne mon CV. Non, pas le CV professionnel. Ici nous sommes sur le plateau politique. Voilà, il y a un combat politique. Je te donne mon CV politique. En 1992 déjà, 1993, j'étais déjà le président de Ligue des jeunes. Il y a parti cher, il y a Nguza Kalibondi, où j'étais opposant à Mobutu, pas opposant à Kabila. Donc Mobutu pouvait nous faire ce que Kabila n'a pas pu faire aux petits opposants qui fait des bruits ici au Congo et précisément ici à Kinshasa. Donc, précision de taille. Précision de taille. C'est pour vous dire que non, je n'ai pas commencé la politique au pouvoir et aujourd'hui peut-être vous avez constaté que non. Si on continue à Kabila, vous continuez. Oui, Kabila m'a mené. Je fais ça. Oui. Félix a redressé Mboka. J'accepte, mais je peux te montrer maintenant, nous, les satans et les anges qui viennent du ciel. On va démontrer alors, démontrer. Ndeko lobi ke no Kabila salama pona mimabe. Mais nzungo Kabila lamba, abimisi Fayulu, représentant na ya ali na assemblée aliaka misolo bondo. O atikala ko renoncer te. Que légitimité na l'élection yo, biso toko prester bisika légitimité batikala ko dénoncer te. Muzitu de même n'a jamais. Mais je me pose la question, lorsque vous condamnez les choses, mais vous acceptez le contraire, il y a des choses en cours. Donc pourquoi est-ce que vous pouvez avoir l'audace? Il y a quoi que le bango na nini, na itandoeke. Et puis on a ce que je peux t'apprendre, c'est quoi? Légitimité n'empêche pas compétence. Il y a décalage entre légitimité et compétence. Tu peux être légitime, mais tu es incompétent, tu ne fais absolument rien. La vision et la légitimité sont deux choses opposées. Une minute. Non, attends, je fais. Non. Mais je vous ai dit je sais qu'il est très agité quand il est l'entrée des jeux, Nazaki Libanda, on a Naoki Ndeko Bazin. Ça c'est un politicien qui a une année. Parce que je lui connais bébé. Mais je t'ai dit. Bazin c'est un membre de la société civile où il n'a pas même un CV de la société civile. Où il n'a pas mené même les actions connues. Nazolanda Libanda lui dit que non. Kabila c'est un monsieur qui doit répondre devant les instances judiciaires. Mais je me pose la question que non, à un certain moment on doit être sérieux. Et surtout à un monsieur qui se prétend être juriste. À prononcer quintessence à Maloba Kolobate. Non, attention, je l'explique. Kabila Satan est venu dans ce pays-ci. Il a trouvé que le pays n'avait pas même le budget. Moins 15, je lui dis, si ne sait pas moins 15 signifie quoi? 0, 0, 0, moins 15. 0, 0, 15. La réserve. Kabila a trouvé le pays ici, le pays n'était pas même bénéfique.
En termes de sécurité, n'en parlons pas même. Le pays ici, on pouvait manger Namboka oyo, tokokende na mbujima tolie misolo mususu. Toye na Équateur tolie misolo mususu. Toye na Kinshasa toliaka musolo mususu. Mais Kabila a initié Kabila a atterri avec un avion où il y a une manette mine avec le chef de guerre à Kitisa Bango. Kabila ali kofinga soko moni koko. A kofinga koko na ye donc moi na wana lokama parce que Kabila mutaboti bahati idéologiquement. Kabila le père kangi tata na ye ya politique bahati atiki ye na demia. Akanga pona nini pona makambo akanyaka. Moyibi. Mais je te dis Kabila tiki na demia. Mais Kabila le fils ça y est de bon cœur. Abimisi ye azui apesi ba fonction oyo bahati a flotter de tous les niveaux. Yebisanga innovation bahati wa kofinga Kabila lelo ya lini. Pour la succès autorité. Mais ce qui Kabila a échoué lelo. Donc bahati a contribué. Donc le nom de Kochilombo, voilà, succès à Biloko. De Kochilombo a hérité un pays déjà bien fait. Au Kabila payé un prix avec nous. Mais les lots sont qui boye bisanga makambo sama lokonda. Mais c'est décevant. Kabila dans une année, Kabila n'a jamais emprunté à l'FMI Mbongo et Misolo Bogosenga dans une année. Encore moins dans des ans, Kabila a tika la Kodefate. Après l'élection, M. Lambouk. Il y a Bisso. C'est après 10 ans, 11 ans. On peut dire qu'il avait déjà tourné la tête. Je te dis dans 2 ans, Kabila pouvait. FMI. Dans 2 ans, je te donne tout d'abord les signaux forts. C'est là, mais Bazin Union sacrée. Je connais bien. Union sacrée, c'est pas, c'est une fiction. Je te dis ceci, les signaux forts. Que Kabila est incomparable avec cette. Dans 2 ans, Kabila pouvait amener tous les réseaux à communication. Dans 2 ans, Kabila pouvait amener toutes les banques au Bokobika Nango Lelo. Dans 2 ans, Kabila pouvait amener tous les investisseurs au Basali Station Service à Essence Lelo par le passé à la station. Dans 2 ans, Kabila pouvait unifier. Mais Ndeko Chilombo a trouvé déjà c'était stable. Mais Kabouya, son secrétaire général, est parti dans le média lobby en que nos Bakongomani na mandat au toali na eloko ko pesa binoté. Ce qui veut dire que Chilombo a pesa bino eloko bo pesa un deuxième mandat. Mais si quoi yebisa boni na fameux programme au ba biso na gouvernement. Pour ça la on a mandat. Voilà, merci beaucoup. Bomba biloko wala bomba. Pardon. Michel Bomba. Ozo répondre. Toi qui na kota régie, tous élément reportage oyo, bosangisa ngo so tolanda, tozonga wa dans 2 minutes, tokota na deuxième tour de table pour clôturer l'émission parce que maman besoin ezebele. Tokindi, toleka.
Papa Sentinelle. Papa Sentinelle a aussi Moussara Toba qui était veillé pour Namboka Nabiso, gardien du temple sanctuaire de la République qui nous conférait à Zawana. Alors, on a invité 2 minutes parce que tout le monde a son émission. Moutoua beta bilok qu'on a une bonne papa ba image dans sa commentaire. Na banda mona mboka basé Pembe, Olandi yo moko l'équipe a Chombo ba ko ibaba tuna marche. Mwana mboka Martin Fadou ko tambola, au moni pe ba député pour après investiture na parlement, on a les à côté au ba to ba olobelate. Oh, bah, tu vois, peut-être, Gana Talisibino dans le Belo, côté Botanarabino, Mambo, les gars, il a parlé après investiture. Basé Pembe. 2 minutes. Ndeko Flavien, il y a Moutouya, Toyebisa Congolais, qui passe dans la Mboka. Souci na biso ezali que le gouvernement Sama Lukonde et répondre à la battante et à peuple congolais. Biso peuple, parce que biso ne batte tout comme on a passé wana, c'est tous à la angélé, on a été gouvernement Sama et répondre à la battante na biso. Na o etaleli sécurité na partie à est na biso tous à la vigilant, tout le gouvernement congolais a chamo solo pour été Kobuma Oba Kobuma na partie à est et si là. Et on doit se préparer, nous aurons les élections en 2023 parce que le chef de l'État l'a confirmé, il est très déterminé et je suis très convaincu que na ba action na ye sur le terrain. Mais batu na mbongo wa l'État to na mbongo wa libanda. On les met. Bande ko ya pepe de conclusion. Bande ko pepe de batu na mbongo wa l'État to na mbongo wa bapaya. Nous allons organiser élection na kati ya mboka na biso. On ne peut pas exclure ma partenaire. Voilà. Mboka nyonso tout dans le monde. Il n'y a pas un pays où le partenaire. Il aussi demande le financement d'ailleurs. On est essayé pour retenir. Mais il y a un cambo qui va retenir. Je l'ai dit ici que IGF est ça la moussala, justice et ça la moussala pour les ténors, tout canaliser ma recette. Mais Ndeko Flavien, Tikangana, c'est pas consommer minute nangai. Il a rappelé Ndeko Fiston Kamanda. Au Bossani Yuma na kati ya mboko ya lobeke non pendant 18 ans Ndeko Joseph Kabila c'est là côté ka ba gisement na biso nyonso to ya parti ya Lumbashi na mikili ya bapaya TFM soit calme non TFM quelque funguru maini doit biloko KCC botika beta biloko le règne de Joseph Kabila nde Yuma aye ko révéler biso non ba gisement nyonso wana kendaki na mika bapaya que j'ai kamina bandako financer gouvernement congolais à la hauteur il y a 70%, mais les autres ont kokata à 15%. Nous sommes c'est sur le régime de Joseph Kabila. Bobo ça n'a qu'à monter. Ndeko Niko ni Michel Mangala. Nazali ko rappeler yo. Bébé santé na bino. Asili ko yebisa biso na mboka tout. Asili ko yebisa biso na mboka teno insécurité kozala na mboka pona ba investisseur ba yati. Ye moko akomo sala ba marche pona teno kimezo na kati ya mboka. C'est contradictoire. À lobby Rwanda na Uganda basanga na ba solola. Mais lelo bino moko wana bokomo marché na si vous êtes 2 minutes koki. Na sili sa ndeko Flavien. 2 minutes koki te. Na ina yebisa ndeko nangai. Aibisinga il a commencé l'opposition sous le règne il y a Ndeko Mobutu n'est pas pire. Donc il y a une politique avant Kabila parce que Kabila y a on a ba bot to moni y a changé merci. Donc tu as commencé la politique avant Kabila. Kabila est venu gagner dans ces pays la minerai à Bakou la richesse à Bakou le loge Camille les Awa merci Bazé, Baninga Bakolobate, émission voilà. Bomba biloko. Nous, on est déterminés avec Sama. Toko surveiller. Toko surveiller le président de la République. Non Congolais a gagné. Si tu as biloko, 2 minutes. Beta biloko. Toti komona na ba image awa ndenge ba député ya Union Sacrée Bakobunda. Ndenge toyoki kuna, ndenge kaka ma solo ya bandeko bazala kuna na Assemblée nationale. Ba biso que tango ba melaki soupu na OIA. Tant balembolaki sani mokolo mokonza mboka bensaki bango tant babandaki kobina balakaki bango pe moi enveloppe moi transport moi bichebe mais tant bango ba investir gouvernement babandaki kozela ba pesa bango kasi lokola ba pesi bango yango te tala ndenge bakomi kobunda bake kopanza bakiti o ba ministre na bango mo ba investir babandaki ezali makambo ya soni ba députés nationaux o ba kosala tokoki kozana ba député ya boete yango na kosenga na peuple na 2023 esengili botela mutu madame boye banano mutu auti wapi azana nini avant de voter parce que ba député o makamba ko avant de investir gouvernement est-ce qu'il faut ka ba pesa bino mbongo avant de faire voter ataba voter loi na kati ya assemblée nationale il faut ka ba pesa mbongo
et loko wana tolingi yango te parce que bino ba député faut bozala par exemple il faut bo défendre ba intérêt à peuple botika ko défendre mabumu na bino ezali malamu mingi to ti pe lisusu komona ba image ya ndeko Fayulu ndenge ba menacaki na ba policier en tout cas ezali pasi mingi parce que ngai na viva ki sen wana président zambien akoya ba ndeko ba policier ba moni ke président zambien akoya na sima ndeko Fayulu ba beti gaz kobeta ba beti gaz bango mona ba policier ba ndeko sa et puis cortège ya mokonzi ya mboka ya Zambie a été remis ozako komona yo moko ndenge nini incident diplomatique wana sécurité place wana eko lakisa ke mboka na biso ezali cheke malamu te okomona tellement ezali mwa mingi otika batu parce que eko Fayulu anakanga yete mais azali commencer pour na koluka kime na Beni parce que batu bakoma biso bazali incapable ya kosisa sécurité est ya nani ndeko bishima pour la kosilisa 30 secondes nous allons répondre ndeko Bazin ndeko Bazin faut koyeba que mboka oyo RDC ndenge ndeko nanga oti koloba ndeko Kabila tanga soki mboka oyo mboka oyo zaki ya kokufa il faut Michel Mangala Bozana Malobate Papa Santinel. Pour respecter Papa Santinel, na opinion au ballon d'habitude même international. Merci Papa Sentinelle. Parce que nous avons minorisé, moi minute moko. Il y a des personnes qui ont dit que papi. Il y a conclusion. Oui, je me résume, papa, on l'a sous-tenté. Mais Ndeko Papi, vous parlez, il y a compétence. Vous parlez, il y a budget. Mais vous avez que tout tapis rouge, vous devez remercier Mozito. Parce que Mozito a donné d'honneur au pouvoir Nabino. A Bimisi Bino na Sony. Sinon, Bilani Bino Ngopes. Alors, il faut, parce que, n'est-ce pas, tu as parlé de la compétence. Donc, si on parle de la compétence, vous reconnaissez qu'à Mozito, et vous reconnaissez qu'à Fayulu, Bazali n'a compétence Makasi. Parce que l'expérience, j'ai beaucoup, nous fait vivre cette vie-là. Mais, Ndeko Bazin, une minute de 30 minutes. 30. Une minute, papa. Ndeko Bazin, l'élection c'est à 2023. Nous allons au élection. C'est à vous de se préparer, pas nous. Vous avez peur. Vous commencez à vous justifier déjà. Il y a commis moi que là déjà, ma responsabilité n'a pas maman, non, même pas une minute. Maintenant, Ndeko, Tozongi, pour na suki ça, na makaboya marche. Ndeko, c'est la honte pour la République démocratique du Congo. La honte pourquoi? Parce que ceux qui dirigent aujourd'hui par la force ne respectent même pas la loi constituée en Mboka. Mais Ndeko Flavien, pardon, c'est même pas une 30 secondes. S'il vous plaît. 30 secondes. Bon, tant que na makambo oyo et s'est passé dans l'Assemblée nationale. Sony et Sony. Toko Lubaboyi, Ndeko. Gouvernement oyo, ezali pona ma benga ya bato. Et likambo ya COP, maman F Bazai Baloba, likambo ya lokotro. Mais écoutez, mais Ndeko na mpanzi auto détaillé bino. Alors, promesse va pesa ki bango. Mais il faut yeba, mon frère. La histoire de la République démocratique du Congo. C'est le premier gouvernement investi rapidement. Première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Sans débat, quelques heures, le gouvernement Moussa peut perdre. Dommage. Merci. Papi Moussa peut perdre 2 minutes de monsieur pardon. Dommage. Chiffre du jour, on peut parler chiffre du jour. Papi Moussa tout ce qui est vraiment Nandego Pesinga Maloba. Je pense que Ertoya kana etando eke toya ko sala théâtre mabokete le quoi tout ba député mususu balongwa na tose kambala moko ba se retrouver ba député sans pour avoir les ABC
politique. La politique, c'est dans la catégorie c'est qui va diriger la société. La politique, c'est la politique, c'est dans la catégorie vous savez mais moi je suis un enseignant. Je suis un enseignant. Vous savez, conclusion. Vous savez, elle toyaka na etando eke toyaka po topesa bwanya toyaka osala aventure théâtre. Lorsqu'on réfléchit, il faut bato ba sentir que mais oui, il faut c'est parmi les députés qui travaillent, s'il vous plaît, au sein du parlement. Mais pour la mission, il y a un gagne. Vous dites que c'est la conclusion. Bomba Biloko. Voilà. Je du jour, pardon. Kiosque politique, c'est un problème à éduquer banana. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on explique, qu'on comprendre que non, le pays est géré par qui? Quand le pays est les jouisseurs sur les institutions publiques de l'État, on peut vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Une gestion cavalière. Lorsque vous me parlez à Sama vient d'où? Sama outina libumo malaise ali ebele, immoralité morale, achat de conscience, probité morale na semi. Siko yebisanga yo somo na pigeon abota ngembo, eko sale matin. Yebisanga tout d'abord, on expliqué scientifiquement parce que ça à ce niveau-là, Bazen ne peut jamais réfléchir à ce niveau-là. Yo peut expliquer politiquement, oui. Donc à ce qu'on explique, conclusion. Réfléchir, c'est mettre un sujet. Babi Moussa, ton côté. Merci. Lorsqu'on dit que non, merci. Mais après des mètres d'aventure, on veut poser des questions sur la gestion du gouverneur Moïse Katumbi. Ce n'est pas aujourd'hui parce que le gouverneur Moïse Katumbi a quitté la majorité que c'est Papi Tamba qui va payer à sa place. Il dit détenir des choses. Contre qui? Contre Moïse Katumbi. Vous pouvez vous appeler Moïse Katumbi. Vous pouvez travailler dans la première loge du président Joseph Kabila pendant plus de 7 ans. Vous pouvez vous enrichir comme ça a été le cas en ce qui le concerne. Au moins, sous sa provenance en bon, comment voulez-vous n'ayez bon? Je ne suis pas dans les secrets de sa vie. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que les lots, mon père aux anambons, et c'est ngapé, aux appels jaloux et belé. Et ces gens-là, ils ont finalement compris un jour qu'ils avaient pris la mauvaise direction. Si vous voyez quelqu'un qui vient du Bas-Congo, comme des gens qui peuvent même venir de la diaspora, peuvent tellement parler en bien contre cette personne qui s'appelle Moïse Katumbi, dites qu'il y a c'est le problème c'est quoi? Pour ce qui est de Moïse Katumbi, je peux le comprendre, peut-être par une prétention démesurée, il est dans une logique de défier l'État. Quel est ce Congolais aujourd'hui qui peut trouver dans Moïse Katumbi dans mon tour la probité sur les plans politiques? Nous sommes à plus de jours. Plus, je dis bien, où M. Katumbi est encore dans l'opposition et en train de faire le tour du monde parce qu'il ne veut pas affronter la justice. Vous ne trouvez pas que nous sommes devant une histoire de quelqu'un qui veut régler des comptes à quelqu'un? Mais je vais demander une chose, qu'on nous laisse Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été candidat en tant que Congolais, non pas en tant qu'Italien. Il a menti. Ça, c'est d'abord un fait qu'il faut considérer. Merci beaucoup, Archive Papa Sentinelle, Toloba qui était devant de mémoire, Archive du jour, Tokozalagawana, dans chaque émission, pour tout l'accès comportement politicien. Tant on est le Kobo, Azali Koloba, Kemba, Yope Negozola, Nangawana, Ozana ba vidéo, il y a Oyo Lubaka, mais tant on commis Nangambo Mosusu changé. Parce que tout le système liso du color liso, tous allés on a pour notre la magasin au Kinde. Maintenant, le ming n'a pas de besoin qu'il bako qu'on a d'amiso, tout ça c'est un archive du jour, on a pour rafraîchir sous mémoire. Il y a bien
émission Papa Sentinelle, qui rendez-vous. Et puis tous les jours du lundi au vendredi à partir de 10h30 en direct. Il y a ZM Télévision P. En direct aussi, il y a ma mission, YouTube, ma mission TV. Beaucoup en abisso. Voilà, Papi Moussa, cadre n'a pas perdu. Maton de Mingi, tu as mis basé Pembe. Union Sacrée, émission aussi, Union Sacrée, représentée par Basé Pembe. Tu as mis Fisto Kamanda, Kabiliste. Azali ni na PPRD ni na FCC mais azali pour na Kabila et puis tozui moi na mboka Michel Mangala plutôt oyo azali na lamuka bande ko balandi ezake sengo mingi mais un clin d'œil na ba partenaire au bazali ko sunga sibo ba ite Fonds national ya solidarité contre Covid-19 ezali ko continuer musa na ngo na base était cette fois-ci ba kozwa financement ya solo pour ba éradiquer peut problème oyo zali ngo ya beaucoup de Covid-19 pour la konsunga la population ba Congo ko zapembe na bango pe to ba qui était Fonds national ya solo et ko continue comme ça là Moussa nango Secotec partenaire to ko continuer de ko faveur le ba ko soutenir bino ba analphabète ba de commencer na difficulté ya kotanga ya ko ko la ko machine de ko faveur qui était en tant que Papa Sentinelle acteur social nazali ko songa bino nyoso zali ko se résumer na sport oyo to kabani to kutani lobby na 10h30 na invité nous souper na 22h30 en direct plutôt en rediffusion awa na ZM Télévision lelo pour la émission oyo bozoki on a 44 na 10h30 tout kutani na bino après sport oyo de conférence ko sunga par congolais à travers sport oyo matona Ma mission TV, le miroir du monde.